mabala. Makamna zoloba, pardon, et baby seli bandeko ebele mabala. Ezala bonsoir Malcolm Maëla Ndombele, bonsoir Lolo Diamante, bonsoir. Ezala bandeko mingi oyo ba perdre libala par erreur. Ba perdre libala po ayeba kindengeni ya ko entretenir libala na yete, ya ko entretenir li conjugal na yete. Ezala batu misusu o ba perdre pe mabala parce que ayeba ki ko sokolate, parce que azala ki propreté, mobali aboya ye sans ko yebisa pourquoi aboya ye. Moi si aboya mobali pona ko ayebisa pe mobali te pourquoi aboya ye. Mais entre nous les copines, les copains, entre nous les papas, tozaka na ba camarade oyo to bandeko o to beta kama solo quand même que petite wana na boya pour mon connaître solo. Petite wana na boya pour ma peka eza solo. Mon bon garçon on a boya parce que sexe na ye et ça la kalisusu te. Parce que azala kalisusu makasite parce que garçon wana bénite à la tendresse coucou à toi aussi. Na boya garçon wana parce que ma peka na ye eza la kasolo. Alors lelo na poko ya lelo misa yoka yi ba papa ebele ba bengaki. Ba mama pe ebele ba bengaki. Alors nga mona vana na bino eza ba sujet oyo ba to ebele ba koka ko aborder ngoti. Nga na lobaki na kolakisa bino oyo nga na yebi savoir na ngai na kolakisa bino savoir ya partenaire na ngai savoir ya bandeko tozala na bango to sangisi ba idée yango na yeli bino liboso na lobi tozo briser sujet tabou wana. Tozo briser ba secret tabou wana oyo to koka ko affronter te o bandeko mingi bazwara tenter baya liboso na bino po ba partager na bino. Voilà, moi j'ai décidé nga lobi nga na rosolango parce que trop c'est drôle ba papa ba bengi ba mama ba bengi. En fait Misty Champia a lobi ya mon koko lobaka. Bon, lisolo na biso tozo banda eza na ba voler ebele mais na kosolango vraiment clair parce que ba nyonso bazwa temps ya ko comprendre yango. Voilà la famille. To bandina na bo peto ya moto. Oyebi na vie soki okoli bo mwana ozala ki propreté tango kokola il faut luka okoma propre. Propriété ya mutu ya mwasi to ya mobali elobi te fola ka bilamba kako eza ya griffe. À chaque fois la vôtre la lobana na bino griffe et ça la ramutute. Griffe et ça la muta comme grand T. Il faut que dans les réseaux sociaux et zo pesa biso apparence que mutu ala ti griffe ndaza danger ou ala ta griffe aza danger te non. Et lo kwa liboso eza important kolinga kozala propre habillement ne kozala moins cher mais oza propre oza classe. Yo moko mutu oyebi ke nzoto nanga nzoto nanga na sokola kango propre, nzoto nanga na landela kango très bien. Donc du coup mutako zwa tenter mutako kozwa ku espace te afinga ngato alobela ngato dénigrer nga par rapport ya ndenge na lati nanga griffe te mais lati blamba simple mais na obimisa nga solo mapekate mais ya lati ba kombonyo so mokili mais azo dégager solo oya liboso mobali ba opona nani oya liboso mwasi ba opona nani. C'est ça la famille. Lisolo ba genre masolo tozo betanga na o lelo na poko ya lelo. Tozana tango to bande kokola ba mama na biso ba papa na biso ba sala ki tout tozala o tozali lelo. Ezana batu misu ba koli na propriété ya nzoto ba mama bazwa ki tango yisa bango zala propre. Ezana ba papa misusu o ba lakisa ki ba ndeko na biso ya mibali to ba mama misu ba lakisa ba ndeko na biso ya mibali tango zokola zala propre. Ndenge biso nyonso lelo tokoma kobeta sete na bandako na biso na bana na biso na baleki na biso que il faut kozala ka propre pour soko ke na libala to soko sali foyer il faut zala propre. Bon ba mama mingi bazwa ka temps ya kolakisa biso propriété normale, propriété générale. Mais d'autres moments bazwa ki penza tante ya kovanisa biso koloba na biso yaya tala na se na yo mwasi sokola ngo boye tala na mapeka na yo kata yango boye mama ebaika ke tango bazokolisa biso bazoloba ke kene ko sokola o sokoli te pona nini ezana ba mama misusu bana balali asokola kita tinda bomba sokola asokola kite azui mai na ebili solo wana ekomela camarade moko ya ngai mama ba tinda ki asokola wana tozana Congo yake na ko sokolate jikula akela la mama zwaki mai ya malili abwakela ke likola mbetu pona olobake olingi ko sokolate. Donc pona oloba ba mama batinda biso to sokola na bandenge wana batinda bandeko na biso mibali kompe batinda ki biso. Il y avait d'autres mamans au bana bakenda ki mabala ba pesa ki bango ba benda ki bango mato ikolobake ya tango ke na libala basala kaboye bazala kaboye bazala kaboye. Mais mingi ya ba mama na biso basala ki yango te pona nini ezaki te po balinga biso te mezaki par rapport ya soni
par rapport ya tabou, par rapport ya mama zokoka kosoa na mwana ti en fait. Azoko yebisa mwana te ke libala soko kei boye. Ba yebisa biso kaka libala soko kei zalaka respect, linga mobali na yo, linga boye salaka boye. Mais ba mama mingi ba yebisa ki bana te ke sokola ka boye zalaka boye. Ba mama mingi to ba papa mingi pe balobaki bandeko na biso ya mibali te ke tango kei lukaka ya moma peka pe okataka osala boye esalamaka te nzambe ya Ginette. Eza na ba mama misu basalaki, eza na ba mama misu basalaki te. Oui, surtout ba obaza na piercing. Tozo banda vraiment malembe pour lelo ngana bino tozo solo la intimité. Il faut to solo la ka parce que ba taba maman na biso eza bata ya lelo te. Lo toza na 21e siècle, il faut to la muka na pongi. Il faut to zalaka na ba propriété moko intime, ba propriété moko boy parce que beaucoup ba perdre ba mabala to ba relation, to bazo kene mabala sans pour autant ba yeba ke propriété ça compte beaucoup na ba mariage na biso. Ozomi tu na pona ni mobala kiminga to pona ni garçon na linga kozana ngate alinga kaka kozala note to alinga ko embrasser ote po oza munoko solo na ndenge ya mabete tozo sola eza sans tabou moins de 18 ans bako tatengana bino lelo tozo sola eza weekend. Lea tokomi kokola, tokoli ndenge tokoli, biso nyonso ndenge tokolaki, ezaki na ba misusu ba eki ko découvrir na ba quartier ke il faut kozala kaboye, faut ko sokola kaboye. Mingi ya basi, soki na ke kote ya basi, mingi ya bana basi, toyeba kike soki okei na libala, yeba ko sokola, zwaka badwa na yo, misapi na yo, okotisi na se, osokoli yango très bien, ozo sokola na maya malili, zwa glaçon, baka yango, zwa nanyoyo, zwa batangawisi, ozwi mondongo, osangisi papa, okotisi na se, toyebi makambu ebele ya madenge ebele. O lelonga na koyebisa bino la famille, eza erreur. Soki na lobi eza erreur poani. Parce que c'est à moi na moi si yaya esokwamaka automatiquement. Soki ya kocha ba j'aime ezali, boche ba j'aime, ba cœur pour et ça là vraiment que direct na biso e begete, direct na biso ba katate. YouTube, Facebook a compris que tozo solo masolo moko très important. Merci beaucoup pour la bande de bazo encourager. Bocha ba jeune ba cœur pour et la kisake tozo solo masolo moko o eza kitoko mingi pe bozo sepela nango. Voilà la famille. Tangu tozo tobane kokola tochaki baka toche bakanga mobali, toche bakita mata, toche biloko ebele biso basi nazana na place basi non na kekota ba papa te. Toche bibaka bakanga mobali, toluki bombo, nyonso wana na Kinshasa ezali bandeko oyo pe basomba yango a partir ya Congo baya nango na poto bayebi makambo na zoloba. Soki ndeko yo oyebi yango te o na zoloba non eza ba histoire vraie parce que na yebi yango na yoka yango na baninga na bakamara na ba relation. Voilà, yango na bana partage na bino expérience nanga, na partage na bino connaissance nanga, na partage na expérience ya batu yango na memelaka bino awa eza du blabla te, a to solo la lokola mikolo, to solo la kapo to sungana. Voilà. Toyebaki babibaka baka batanga wis makambo ebele. Nyonso wana to kolobango boye, lelo nga na yebisi bino boye. Eza mabe te kocha yango me eza mabe. Eza mabe pona nini? Omoni na se na biso mwasi esengi na yo te mama obaka yango biloko ebele. Na se ya mwasi ezaka traité naturellement. Nzambe aza tellement puissant, Nzambe aza tellement munene, asala ba makambo susu oyo soko vandi okozanga eloko ya koadore ete. Okoloba Nzambe merci surtout pour osalinga mwasi. Donc oyebi pourquoi osalinga mwasi donc naza na valeur ebele. Kati na ngai mwasi nazobomba héritage to nazobomba trésor moko ya kitoko. Donc tozanga ba biloko ebele okumisa Nzambe. Sexe ya mwasi o babengi vagin ya mwasi kadi simba esengi na yo te na simu kokote esengi na yo te yo kotisaka misapi na yo o bandaka ko nettoyer po obimisa perte blanche. Bandeko ebele bazotumisama il faut ko bimisaka perte blanche wana nyonso soko bimisi obaki okomona ke na se na o ekokangama okomona ke kozala propre papa kokota bien osala boyaya eza ba erreur. Eza erreur po biso na yo toyebaki te mais eza na ba technique o nga na yeli bino o na olakisa bino naturellement oyo ekosunga ngai na yo. Ata na mutu azobonga mpona libala, ata na mutu aza na chéri na ye, ata na mutu aza marié tozo solola na bino. Na se na biso eza naturel. Ata oza na règle. Ata oza na règle ou après règle.
na se na biso po ezonga eza nango naturel esengi okobaka te. Omoni au fur et à mesure tozobaka na se na biso tozobaka babiloko oyo deja tangawisi banini babibaka baka bakita mata bakanga mobali bayaka mobali tovanda bazwa mobali ya mbongo nini bango moko bato bazotekela biso biloko wana bayebaka dose nango te. Bayebi keza makasi po eza richesse eza banzete ya bokoko ya mboka na biso mais bango moko bayebi dosage nango te. Il faut tozala honnête. Parce que nakutani na ba mama wana ebele, nakutani na ba papa wana ebele na solara na bango, naza même na ba émission na YouTube ya Miss TV, tokoti sa yango. Nazo pesa bino que mabaza mabete, ba yebi musala na bango po toza ba africain, il faut bokoko to saila bokoko. Mais to saila bokoko na likambo oyo yebi. Ko saila bokoko te po kaka eza bokoko, ozui obaki biloko ebele après e commission mai. Tozana bino tozo solola et comme isaka mai bandeko na ngai la beko enzali okocha numéro après sikoyo problème nango eza ba nzete na biso ya mboka ya Congo eza tellement puissant eza tellement bien eza naturel mais bango o basalelaka biso bayebi bango moko dozi ya biloko oyo batekelaka biso te batekela biso na conseil parce que ça commerce business ba otekelo agravsele asali bo akitia mati en vrai sokotali lelo batu mingi o bazu ba problème vaginal na bango ezo uta na ba cause ya babiloko batanga wisi babibaka baka bakita mata bazonga bima en vrai mwana mwasi po azala na sena e serré o nano abota déjà po azala serré ozana posa ya biloko ane belete na yeli bino astuce miracle bio o ngana yo ekosunga biso pe nazana posa le na osisa wana tokokita tina bana na biso po biso soki toyebi foto ede bana biso tozala kwa ba mama kala te. Voilà la famille nalobi boye mwasi o nano aboti te aza toujours différent na mwasi o asi aboti wana biso no soto yebi ata soki mama o asi aboti ayebi ko entretenir nzoto na ye c'est vrai akozala na ba propriété pe na sena ye ekozala ya mwa kokangama mais ekozala ndenge ndeko moko oyo aboti te mais koyeba kosokola na sena yo na astuce na ye liyo ya facile ya bio yango eko permettre yo penda otikala kaka kitoko même si toza na bana na biso ebele mais oza ko s'entretenir oza toujours kosokola to ko bongisa na sena ona eloko na meme bino lelo ndeko mwasi komela tangawisi eza mabete biloko ya komela okoki na yo komela wana ngai nazana vraiment nazana kopekisa batu penza te outaki kobota bapota misusu tozalaka nango ya kati na ya libanda alors il faut qu'on traite yango mais ko traiter ya kati wana ya bibaka bakatika eloko yo ko sala komela tangawisi eza très important omeli tangawisi na yo basangisi leo na ba mwa mondongo mwa pilipili ya mbuma ya mike baniki yango ale basalelo yango lokola jus bokocha orange ou okocha anana ozomela yango soko okomela yango bongo te po eza makasi eza très important po eboma bapota ya kati ya libumu oyo obotelaki mwana mutu o nano abota te ozana ona posa ya complication ebele te na vie na yo yaya mesana ezala règle ou pas règle kolukaka kokochaka misapi na kati te tango zokocha misapi na kati epesaka infection epesaka tango ezopesa ba infection yeba ke tango zomela ba antibiotique tokoma pe komi pesa ba antibiotique biso moko oyebi déjà ke antibiotique ampicilline ebomaka infection to eba depuis Kinshasa toyoka pepa batu moninga mwa yeso ke ebomaka osomba ngo ebele na Kinshasa oya na awa soko oyoki kaka infection ozu omeli po traiter yo par rapport à infection za nzoka infection ozana ngo ezapo ochaki misapi na se olukaki obimisa perte blanche olukaki obaka bibaka baka yango nde mutu esalio infection. Alors infection wana ekosila mbala moko te lokola yo zo continuer na routine ya kobaka baka infection akodemere na yo akobanda kozala wana tango infection bando zala wana yango zo mona bandeko misusu bazana problème akobota ezo uta na ba infection parce que zana ba infection misusu soki ekoti na nzoto na yo akoya kopesa yo vraiment akoboya yo obota donc omona pena ko zana problème à concevoir. C'est parce que infection. Balbi cause la trop propre et ça peut trop de problèmes au infection. Et ça la melanga moko. Na bandaka ko nettoyer na se na misapi trop. Moko musu na kenda pas un médecin. Makamna obete la bino je ne suis pas naza gynécologue te. Naza gynécologue te ata mukete.
mais nazo pesa bino expérience na ngai na bande komsu na yo ki na ba recherche musu na sali yango nazo memela bino na chaque conseil na pesa bino na Miss Tracy Love Audrey na biso soki na pesi yo conseil en tout cas avant au sale lango yaya mama mwana muninga mema yango pas gynécologue ou pas médecin otuna ye tala tosola ki na ndeko moko boye est-ce que soki na sali boye eza bien po nanga parce que o tozoloba nzoto ya mutu nyonso te endimaka yango Yolande Malula bonsoir à toi mutu na mutu aza na nzoto na ye nzoto na ngai tanya lo mukoko ekoki ko accepter eloko oyo mais pas na yo tanya la rose esimbi te alors Lucienne Mambweni Pamela Mambweni bozala attention. Donc il faut ceux qui mutu azoloba po toze belé awa to pesa ba conseil na ba Facebook na ba YouTube ndeko moi si ko sala erreur tende ko mobali à chaque astuce à chaque likamoko oyo kutani nango na réseaux sociaux ceux qui osa convaincu te en tout cas contacter médecin na yo contacter gynécologue no aibisa onga nazo betamino eza expérience nanga pe ya bato on a ebi pe na sali recherche Lucienne Mambweni bonsoir Agostino la du ciné to continuer bandeko tangu na nettoyer ki tellement makasi et ko sala ke na comprendre te na koma ikomona moi maye koma ikobima ngai oh na comprendre te na ke pas médecin pas gynécologue alobi ke omoni bino ba africain boza trop na système pour y pas zaki noir habit boza trop na esprit a ko nettoyer na scène yo mwasi ko bimisaka ba perte blanche tous les jours alors que obosani que nzoto na biso esengaka te nzoto na bino basi esengaka te basala ngo déjà ezala na kopo ezala lokola eloko mo lidusu basala yango nzamba sala ngo eza naturel esokwa maka yango moko ozana posa ko bintu perte blanche te pe ba perte blanche mususu eza wana pona ko protéger contre ba batterie mususu ko yaboye perte blanche aza wana pona ko couvrir yango donc koluka ko bebisaka fleur vaginale wana te en plus eloko musu eza mabe eza nini biso na bino to tiaka ba protège slip ezaka nango ba centime na ba aldine na ba lide na ba place ebele eza bien ko tia yango eza très bien ko lata yango mais maman na ko ebiso eloko moko soki ozolata protège slip na journée na sina loba likambo yo na journée ko changer ata 3 à 4 fois changer en 3 à 4 fois. Pourquoi on change en 3 à 4 fois? Parce que mon nzoto na biso là tola tara ba caleçon na biso nzoto na biso ba batterie bimaka tangu to subaka ba toilette to vandaka makambo ebele ne bele tangu yo zola ta protège slip oyo e bimaki tangu sumo ba mai mususu mo ba batterie mususu yo ola tangu banda tangu tina pokwa yango susu yesu ko causer le susu infection donc ba senga kana biso ko changer protège slip na yo batterie, oui, qu'on change. Oui, nous avons des bonnes et des mauvaises batteries. Donc, il faut qu'on s'aille vraiment attention. Alors, pour nous faire attention, il faut éviter qu'on coach à doigt na vagin na biso. Bon, protège slip, on attend tozola teyango. Luka, on changera protège slip na yo ata 3 fois ou 4 fois pendant la journée. Écoute, quand moins cher et que ça là le côté pour na soin nzoto na yo pour na ko s'entretenir pour na ko la propre aux ana pour ça au changer 3 à 4 fois changer yango OK na toi tongo ça pipi avant ça la pipi on nettoyer ça la pas batou parce que oyebi pas batou te mutu mususu ozomona yebo moni propre mais la toilette na yo koko ça pipité alors ceux qui omoni que moi ça pipi place wana te yo za muta ko telema o sali pipi na oboye zwaka ta ya ko nettoyaka na papier tango on nettoyer na papier toilette ba qualité na ba qualité pour exemple ba papier toilette mususu moins cher et ko peso pe infection ba papier toilette on a kisha to bega papier toilette na kisha za be yango nini soki na bosani papier toilette. Donc, quand on a papier toilette na yo, ko lukaka toujours te ke o uta na sima na anus na biso place to sala kaka, o ya na ngo liboso. Place to sala kaka azaka na ba batterie mingi. Oui, attention à notre flore vaginale, oui. Ko uta na papier toilette na sima te o ya na ngo liboso. À chaque fois que on sala pipi, zwaka papier toilette bandaka liboso ozongi na sima. Wana ça va. Mais ko utaka na sima te o pangusi o uti na ba kaka osali na sima ozoya nango liboso na ebite so ye ko sala nango nini o ye ko bomba ngo wana po efsala nini en tout cas maman ko sala yango te eza vraiment mabe makasi tolongwe place wana
tolobi boye caleçon na yo mama ekoki kopesa pe infection balobaka na barekomandaka na biso il faut kolataka plus caleçon oyo ezali coton ntango olati caleçon eza coton ekoprotege yo meme na babateri na motoki surtout na bamboka oyo ezalaka moi eza makasi moi ndenge eza makasi ndenge wana yo okoki kolataka caleçon ya mwindu te mama kimwasi pe esengi lata pe caleçon ya pembe soki okoki konika caleçon ya pembe te lelo misa lobi mesana na kolata caleçon ya pembe pe ezaka séduisant et séduiraka bapapa mpona propriété na yo moko bamisu bakimaka caleçon ya pembe mpona salite zoka salite eza ya nzoto na yo moko zwela yango tantango osilisi oza na mwa so na yo to ozwi mwa savon na yo ya poussière savon ya lessive na yo oniki kilote na yo dans le calme otandi yango na place moko oyo bato bakoomonaka te en vrai okotanda yango te place bato bakomona po nyonso mutu visiteur akoya akuti na toilette amoni kilote na yo eza respecté pe tokoma kokima makambo ekoma ebele na mokili mutu mosusu akozwa yo kilote akende yango nasi mukokota bitanya awa wanakomaka mutu mosusu il faut na kabola savoir il faut na teya nasi mukokota mama kulutu abana coucou à toi aussi depuis quelque part donc voilà la famille tolobi ke caleçon tolata caleçon ya soie tolata caleçon ya coton ba mama eza très bien la tra caleçon na ya pembe nettoyer caleçon na après ko sokola sokoza na so otia na mwa so sokoza na sauté ba dusu baza na na sauté po azangi mbongo te mais po azana ina tango zora ba kale ba sauté ozui mwa petit savon na ya poussière otie oniki ozui mwa tana oniki ozui caleçon na ok na chambre otandi en place bien tolobi te otandaka caleçon na ba chauffage to mesalaki mingi na kotandaka bakaleson na biso na chauffage infinitive jiba simba ntango tozotanda bakaleson na chauffage ntango kaleson ezokauka ekomi lokola lipe ekauki makasi ale yo ntango okendaki kosokola mbongo osokola eno bien te do na rita la madre ntango ozoya mbala moko eloko ya liboso osali ndenge nini ozwi kaleson wana ekaukaki lokola baguette Christiane Oyaya ekaukaki makasi ozwi olati mbala moko sans pour autant otia protège slip na se sans pour autant otia no pe protège slip mais orepasaki yango te ekaukaki makasi ekoki kopesa pe microbe donc naza sui ke tozosola na bino bien tozokende vraiment bien bamama tozongi lisusu bakaleso ba couleur eza ya bandenge ebele ba rose ezali ba rouge ba vert eza ya bandenge ebele tobi kaka noir te po surtout moko noir epesaka mulunge du coup mulunge na sekuna ozomona ke ekoki kotoka ntango ozotoka nyonso wana ba batterie boyebaka pe kolala tolataka babilamba na biso ekanga na banzoto na bapantalon na biso boyebaka ntango totokaka mingi yango mpe ekoki kokoze batterie donc tozalaka mwa relax oza na ndaku osokoli bien olati mwa lelo mwa mopepe mais otie protège slip na yo po eza important ya kolataka protège slip toke sikoyo na kote ya kosokola tokozonga nsima kote ya kosokola mama oza na posa ya makambo ebele te oza na posa te ke tous les jours ozwaka ton kotiaka maboko tolobi deja ke maboko tokokotiaka lisusu ntango nyonso te ndeti biso baoyo bato ya règle deja soki ozwi règle après règle yeba na yo ke na kati na yo kuna basalite ebimaka nango tozalaka après règle tozalaka na mwa ba 2 jours moko boye epesaka mwa solo moko boye solo wana eza normal eza basalite ya règle après ezobima yango moko automatique nani azotelanga ba tête rouge ba tête mort tête rouge to solo la dans le calme soki oza intéressé te ndeko na ngai mwasi to mobali oui mutu aza intéressé te olie otiela biso ba tête de mort tokosepela mingi obima biso to continuer direct na biso oyo ekosunga bandeko ebele Audrey botia ba cœur pour na ko déranger ndeko wana to boyi na biso awa biso zéro bêtise na miss tozo sola makambo oyo kosunga ba famille pe bandeko na biso merci beaucoup Didi Love Didi God Love merci beaucoup la belle Kwenzale merci beaucoup la famille tokei tobi après règle tozana ba temps moko boye ba papa nazana bino ibino pe bozana lisolo nanga nazana lisolo na bino ba papa nazana moko kitoko na mebe bino na poko ya lelo boko cha même ba papa parce que ana miss tonto Simon Vwemba papa Pence Bazeidio tozana ba ndeko mibali ebele ba jiba simba ba pichuma nanga double nationalité ba te divoka garçon référence mibali ba kotaka ba tatite là bo inviter ba parce que tozo sola ba papa na ba mama to balina na ba mama toke na ba papa toke na bana na biso tolobi boy mama ta yoke ko sokola
Après règle na biso batunisu règle zo ba 5 jours misu 4 jours misu une semaine et dépend de nzoto ya moto na kobota oyo échanger déjà ba na biso ba période na biso batunisu ba comment obota ba ko régler ba 7 jours yebaka ke 2 jours bien 3 jours moko après wana yo moko yebi o kaka ba solo moko boye ba solo wana eza juste salité oyo euti après règle ba makila wana eza lokola ba déchet yango ekobima nango soko zo introduire ba doigt na yo na sekuna. Ce que vous introduit ba doigt na c'est yo mo remarqué tant vous introduit ba doigt na c'est au gros comme ba douleur wana parce que matrice même azalaka na c'est tant aux na règle matrice peut akitaka na c'est alors ce que vous coach misapi oza na facilité ya kozwa infection ko coach misapi te mama sokola na yo très bien là après 3 jours ou après 2 jours na kola kisabino astuce moko na ilibino apoko lelo oyo au moins nalobi kotia kobaka baka babiloko te po babiloko toyebi makasi nango te babibaka baka wana bango baloba bongo po bateka babiloko na bango ba savon intime eza pona kosala ba commerce na bango nyonso wana eza nango pamba ba gynécologue ba oyebi soke babiloko wana nyonso ya kosomba o ba parfum toilette ezo baby sezo comme ça mai même o légère après rapport sexuel huile légère opangusi eza malamu te eza kaka business. Donc, eza lokola bato bazo sa business na bango donc ba kokoma makamu nyonso ba koyi kokoma. Sinon tete landu ba yaka bonsoir, sinon savon pH, savon naturel comme savon Marseille, au moins savon Marseille na tchaka a na page yango mwa mukie okoyi kosokola moko kocha savon na katite na kati kuna ba simba yango pendate mingi kaka libanda. Donc savon Marseille, savon de Marseille nde oko sokola na moi libanda mais il faut pas ezara 2 fois 3 fois ba une fois vite fait ça va après ba règle na yo. Donc tolobi ke après ba règle soki ozoka ba solo wana monango normal. Mais tozala kana ba solo et des solo. Ba solo il y a vagin à moi si eza eloko moko e dérange ba tuti. Solo wana nzamba sala ngo eza naturel il faut ezala. Solo wana ezanga ndenge nango. Solo wana nzamba salango bongo tangu omoni kaka ke okomi koyoka solo makasi ba solo musu toyoka ba mama bino boyebi toyoka ba solo ba poisson ba solo mo biloko biloko poli mama yebaka ke wana les infections wana kokede musika te les infections mais après règle to après so sokola na sena normal to aussi na sena te oyoka soleza makasité soleza solo naturel parce que sexe na biso nzamba sala ngo naturel eza na solo nango ya ngomoko oza na posa te ozwa ngo parfum otia ngo likolo oza na ngo ba posa te ozwa légette moko boye eza na parfum obwaka likolo wana po ebenda papa ya non okozwa infection toza na posa biloko wana te toza na posa tika ngo ezala nango naturel tika yango ezala bongo soki au moins aux 8 ans après règle eloko yo kosala kosokwa na sena na maya malili pour une fois 2 fois vite fait au kotisi na se pour na kolongola kaka ba saleté après règle après na olaxamine eloko tokoki kocha pour renforcer et sécuriser et kanga biso na se eloko suna na loba mama il faut oyeba eloko moko na se ya mwasi ndenge nga na vandi boye banda to bandi papa dit tout beto bonsoir à toi ndenge na vandi boye to so na bino yango na osala mama na se babenda yango boye vanda aso vandi atozo tambola saka boye benda na se na boye pion sala yango muscle na ngo il faut comme makasi muscle na surtout na muto déjà auti kobota mutu oya kobota ba mama o babota mingi bino likambo oyo ba ndeko non kutu baboti te problème te mais bo salango soko ovandi obendi na sena o comme dorme la pema Irène Boubebo bonsoir à toi ma sœur à moi benda ka boy pion ozo mona obenda na sena yo ozo renforcer ozo renfermango muscle ozo val eza naturel eza très bien wana ata soko kepa gynécologue Lucienne Mambwene, Breken Bayaka, Nadine Mbumba la grande, Jiva Simba, le cœur de Miss, et Sala Makabongo, malgré ba papa bozo découvrir ba secret na biso. Donc toza na choite tozo sur la po Miss de Miss eza papa na mama. Mama benda ka boy. Omoni ozo benda kati na onenga vani boy na obenda. Na bendi ogo benda 1 2 3 otiki. 1 2 3 otiki. Eza routine ya nyonso. Oui, eza routine ya nyonso makasi okoyi kosala ngo sinon soki osali bongo te normalement eza na mwa ba petit bouton moko ba petit mbuma moko boye naza nango awa
bato misu bakocha yango na kati po permettre azobenda boye soko kotisi yango mbuma yango eza nango na eza plastique hein soko kotisi na kati omona ozobenda boye osala exercice périnée oui yes c'est ça ozo sala exercice ozo benda na bambuma na kati azo aider muscle na yo akangama wana pe eza très bien. Voilà la famille soki to silisi place wana tolobeli pona koluka ko benda ka na sena yonde to vandi boye to sola tozo benda ozobenda ngo ozobenda fait comme eloko ya mikolo nyonso ndenge to sololi tolobi ke il faut faire attention ya kobaka bibaka baka ezopesa biso ba maladie ya cancer. Maladie à cancer ezo ou taper na bibaka baka. Maladie wana faut faire attention kaka na kobako ozo baka wana okomona boye okozwa cancer du col d'utérus. Ya utérus cancer à utérus. Okozwa cancer lokola ya vagin. Donc ba maman to fongola misu soki ezaka pona mabala na biso oyo to sala kikala to sala yango lisusu te 1 minute la famille. To meka koluka ko changer et ko sala biso très bien. Soki tolongwe wana tolobi tango tozo kene na douche. Ozo kene na douche po osokola. Tango yozo kene na douche po osokola. Mama zwaka tana oya ko sokola. Omitali otali na miroir. Omitali na miroir, otali mapeka na yo. Po le on alati chemise na ba yi fallait na la kisabino. Otali mapeka soko moni mapeka akomi kokoma na ba poil eloko yo ko sala tolobaki somba tondeuse ya mukie appareil na ya tondeuse ya mukie. Bonsoir à toi mon beau-frère Jérémy Wenda motema maman Grâce. Bonsoir à toi. Tozo sola makamba kitoko papa. Tolobi somba tondeuse ya mukie. Tondeuse wana ya mukie eza pona yo mama eza pona yo papa na chambre na bino. Tondeuse wana eza pona yo mama eza pona yo papa to eza pona yo moko mama na mutonda na bali na ete zala na tondeuse na eko permettre o sala nini o se pile o kataka ba poili na yo ko kata ngona ciseau te e ko kata ngona gilette te gilette tiaka ba mbuma toza pe na ba pays développé mokili pe essayer changer nango ba ciseau wana ba tondeuse amike wana ekoma nango ebele somba tondeuse na yo bato baza allergique na tondeuse o sombi o luki soki rasoir mais oyo ya moi qualité ya bien donc tango ozo raser o longoli moi ba poil ya mapeka na yo eloko yo ko sala o sokoli kaka na mai normal ou na savon normal parce que koluka ko chango citron te po eko soa eza ko la pota eloko ni yo ko sala na sena biso ba mama eza na ba papa misu balinga ba mama na sena bango bazala na ba poil ba mama misu balinga ba papa misu balinga ka bongo. Donc soki eza makambo ya couple il faut toujours ko sola na couple oyebi neni papa linga ba papa misu balinga bakata bango lokola bakata ba mama bakata ba poil na bango lokola edingwe na katikati otiki ba poil na côté olongoli ba misu balinga ka o raser nyonso ba misu balinga ka ezala moi poilé eza mabete mais tant ekoma kebele après ekoma na solo surtout soki eza na moi ekoma na mulunge ezaka kitoko te luka o raser moi muke po esala propre soki oke ko sokola okati ba poil na yo awa yo moko ebi ndenge développaka bato misu baza bato nzoto ya ba poil ebele lukaka soko moni ekoli okati yango osokoli bien là ozui poudre na yo okoyi ko tia soki esali yo bapota sinon toza na eloko moko na eli bino lelo yango pe ekoyi ko permettre yo otia yango mwa muke kolekisa place wana. Voilà la famille tozo kende kitoko makasi na sena yo sans kotia misapi totia aka misapi au cas où les règles na biso komaka na suka le basolane ya kande okocha moi 1 à 2 fois vite fait pour na kaka kolongola soki ba perte wana biso ba congolais to lingaka te wana yango wana. Bon mama foye ba ke soki ozo sokola bien te to soki oza propreté oza sola mapeka papa za na facilité okima ba papa misusu oyebisa oti menga na biso vérité eza ba papa misusu okima eza la copain misusu okima eza la master misusu okima yo pona solo sola munoko et dérangera makasi mingi mayo rythme nanga bonsoir à toi sola mapeka et dérangera makasi yaya toza ba mi mwana yebiso ezate mais à travers miss oko yoka à travers ndeko moko boy apesi conseil yoka yo moko oyebi po sola munoko ezate ke mutaye biso yo moko yebi ko na sola munoko eza la vrai eza la bat misu pe ayebite a tchaka ngoka te mais en tout cas sola munoko yeba na mokili mobimba meza kitoko te
eza rapena kitoko te yaya eloko yo kosala yo za na problème ya libumu na tchaki ba kisi awa wa miss na tchaki na page na laisa bino ba kisi po bandeko ba benga ba laisa nga ba kisi o basalaka eza na bato musu ba na problème ya libumu problème eza libumu salité ya libumu ekoki ko dégager à partir ya munoko salité ya libumu na yo ekoki ko pesa munoko na o sali solo donc eza lokola michopo nde eza salité yaya ba tretarango batretango luka o tretango po oza na respect na oza na kilo na pe na valeur na yo papa mama oza makamba papa mama luka o tretango kisi na tchaki awa eza naturel bateka ngo na ba pharmacie awa misa azoteka nano eloko te nyonso nazoloba nyonso nazocha boke na ba pharmacie bo se renseigner mela yango po se faire traiter ou alors okoki pe kotongola po il faut tozala na habitude pe ya kotongolaka kotongo les a bien pour la ba salité ya libumu pour libumu na biso neto liaka bilialia du coup et comme salité ata une fois na mois okoko kotongo la pourquoi pas papa pourquoi pas maman ba papa pe bana poso otongo la pour ba papa bazo sala ba prout ba maman bazo sala ba prout ba kamali ba ebio ko sala ba prout nde na okali solo batimo bazo swana slip à content oui batimo bazo swana babi a sala ba prout eza ba apetaka a partir ba 21 apetaka pou likolambe tout sokalani eza parce que libumu eza salité eza parce que ozozo ata opirige te ya kotongola te zwaka ata ya kotongola libumu ata une fois na mois luka okende na pa docteur médecin akopesa yo bakisi yo eza ya ba charbon ou eza à la base à charbon bakopesa yo ekosokola libumu munoko ekokoma salité à travers libumu soki eza salité zwaka ata ya kozana ba bain de douche oui mais brosse-toi bien le dent maman papa zwata ya ko brosser bien nos dents minu ba brossa ngo nini bapesaka solo te mina okomoka jaune aopesa solo te ma okoma jaune oswana ba master boye ba omona o minu ekomi yo jaune eza parce que obrosaka te tango sisi wana eloko oyo aka kopesa o munoko solo aza la langue po ba ndeko ebele pe na omona ba direct ba ndeko ebele pe tozana bango omona mutu azo la couche ya langue ekomi couleur a pembe mama esozo ba ke langue ekomi pembe talanga c'est rose eza rose avant na ya na bino awa na koma na devoir nga moko makamna oye la bino fo beaucoup tango pananga na koma avant na ya liboso na bino bandeko na zwakata ya ko brosser minu nanga soki na brosser minu nanga te na okokolo bana bino te pona bike bogotala nga na bandenge nyonso kongolais yo bosa nyozo sola me ya zotalo na langue tala kutu bino boza musika botala nga même na ba langue na matoyi na misu bozo mona nga boso muto na vaine pembeni aoyoka nga munoko solo aoyoka la langue c'est la langue qui dégage c'est la langue qui pue c'est pas bien maman toza na 21e siècle maman na ndako aloba ite ba papa ba yebisa yebiso te mais awa na miss toko découvrir toko bongisa place mabezali place oyo ochaka kate tolobi ke nika minu na o bien zwa 3 minutes na o nika minu na yo zwa temps na yo to changeaka ba brosse à dents na biso chaque 3 mois brosse à dents ezaka 2 € te so eza 2 € c'est gagné balé to eza ba 1 € et quelque to 1 livre et quelque vie na yo tu vaux ta vie vaut beaucoup Zoara temps pour changer brosse na chaque 3 mois chaque 2 mois on y caramine on a dentifrice très bien zoaka ta na yo moni temps zoara mine na ba téléphone wana lukaka pe olongola ta moi 2 minutes na temps wana chango na ndako na on y kamine na yo très bien là Zwaka pétan, moi, de temps en temps, on y kaka moi, matoi na yo. Olongo la matoi na on a moi koto c'est bien, mais pas tout le temps parce que tozolo baka ba batterie, et ça matoi na bisope, azana posa, bako tchakaye banzete mingite. Donc, du coup, bah, moi, bah, poussière, moi, bah, bloc, miké, mkena, et protéger la mato, il a biso. Zouaka, coton, moko, ya moukié, moi, serviette, moko, ya coton, oti, ata, moi, otied, et l'oro, yo, sala, toza, rappel, na, bah, poso, moi, et kangama, biso, na, matoi, toza, na, bah, peau noire, et kangama, biso, ozo, luka, ozo, sokola, moi, matoi, na, on a, moi, coton, on a, serviette, on a, kishasa, bah, nobe, yango, essuie, aimé, wana, ozo, koti, sa, la, moi, mai, ozo, nika, kobo, sanate, awa. Bato ebele ozo sola na ye bato misusu bazaka so ozo sola na bango azotala o nyonso azotala o pochola yo ta fingo te mais eza ndenge na ye wana ngai nazaka moso na otala mutu na otala oti na misu na otala oti na matoi na otala oti eza ndenge na nga eza kutu na sansa mabete le tia njembo eza normal tant o solo la otala muninga na langue omona otala ye, ça normal na otalo. Donc nakutana na bato ebele, mama Fashion Manda, bonsoir à toi ndeko bato Maria, Luande,
Luandu, bilo moi bongo. Merci Laurie, c'est la congolaise. Zwa coton, zwa serviette, ya moi otienne. Balusa lito iboye. Nabana na bisope, ngana sala nabana nga. Obalusi boye. Aw. Okoyoka couche à salité à noir. Au moins la couche à salité à noir. Maman, ozo bombe la couche wana nani. Papa, ozo bombe la couche wana nani. Eza na basi mususu tango ke kolinga ye arotala wana matoi papa ko buka na te 2021 to changer 21e siècle papa zo matoi tchaboye ça coûte rien papa vous aussi vous avez le droit ya ko nettoyer nzoto na bino avant ozela ka mama acha makolo na mai papa so moni peso umela nango pona propriété na yo moko okozwa makolo bande ya ko cha na mai ko buka na naote ozonika boye ekote ya pe mama ki mama bosanaki ko nika na bosanaki ko nika papa makolo tala ye mo ke ko nika. Et quand on est à bisope, pour il faut te na poto sungana. Au moni, ozui awa, ozui coton, ozui serviette, otie mai, ozo nika makas, nika awa, nika. Salité bomba ma, ba mafuta, ba poussière et bomba mak. Na matoi ozo tia boye et kozala kitoko. Yo mutolinga kaka papa aya ko embrasser yo. Coucou la famille. Coucou la famille. Si j'ai sans tabou, hein, toba qui 18 ans, to solo là. Maté ya kitoko, merci beaucoup, toba ito solo là. Yaya moi si po tozano na ba mama. Mama yo linga ka papa apesa o bizite, hein. Papa embrasser oka na matoi. Okoyi ko linga ngo nzambe ya Ginette, kompe mutu musu ayebite. Nyonso wana ezo faire partie ya ko sepela biso likola mbeto. Soki nanu papa sala angote, ezata mususu papa musu ayebi, papa musu ayebite. Ezapena ba papa musu ayebi, mais tango sala ango, esala ka ebololo. Esala ka ebololo, tango papa ya peso bis na matoi, esala ka ebololo. Esala bololo. Papa oyebi sote. Francine Asso, papa oyebi sayote. Parce que matoi na yo eza salité. Salité ya matoi na yo euti na mafuta to pakolaka, euti na poussière périnée, oui. Euti na ba poussière, euti na makambo ebele. Alors maman kobosa na kate, zwaka ta tobi kokocha coton na kati te mais zwaka quand même temps tous les jours, okozwa coton na yo serviette na yo, otie mai osori matoi. Po mukolo mususu papa oyebite papa pesa abis ba pesa abis mama tamsu yo yebite to papa yebite ba ko embrasser pe partir litoi pe o planer penda o tikali na yebite la famille de moi boyo kaka makambo yo ba tante na nga bazawa ba nestorine ba tante na nga ba umba do ba tonton na nga ba leka papa na biso bazawa en tout cas le lobo limbisa o ezaka ba connaissance na ba savoir moi na bino yebi cho ezati fona loba bolimbisa ngai vraiment il faut to loba po yango ndeza baza ba vie na biso matoi papa ndeko moi si yo ebite ke ba pesa abise papa pa ebite ke ba embrasser mutu na matoi ba embrasser ka papa siko papa muso akoya embrasser oboye fani ya papa Edo Makango ayo kokuta bololo akoya kokuta bololo Letisa Kindwelo siko Nathalie Kabango papa muso le ayo kokuta bololo bijou lumière bolo abo bengisa baninga baya akoyebi sote ba papa congolais balobaka te ayebi era oloba le boswanaka tango boswana ndako beto ngai kelongo kuna matoi salite ndeko na ngai Tawaya ndeko na ngai Géraldine Tawaya coucou à toi aussi Géraldine Tawaya donc maman il faut ça l'attention Nina Makonda faut ça l'attention faut ko sukola matoi po papa ko embrasser na matoi soki pe papa ayebite ke bambasa mutu na matoi papa yoka ngo pa miss to yoka utala ngo na internet omona yango pesa nango péché te po eza babiloko o mingi tozobosa na ke trop spirituel tozobosa na babilo musuko sala ngo nzoka partenaire na alinga kango nzoka mukolo osala pe partenaire na yo e ko bakisa un plus na foyer na bino to na libala na bino Christian sa kolo akimi voilà la famille na asike tozo kenenga na bino bien. Awa, ozo solo la na mutu, awa, ba croque de nez, awa, ba croque de nez, ba mbumba mike salite. Yaya kobo sanate, kobuka nate, longo lango yaka salite. Longo lango, zwara tan, ozora moi papier, okoti ochebo papier, olongo li, ba longo lango, nako solo na obo tozo mona croque de nez. Ça dégoûte. Mauvaise haleine. Et ça la vertige yoka babi mauvaise haleine et ça la vertige et ça ba dumsu balingate net na simu koko tsoka yoka na basola mapeka obi ki akobaye yo akobanda ko seko banda tongo chitongo a se planote donc awa croque de nez balongola ngo omwe ndongo longola na bana
ndenge ko longola na yo moko ndenge ko sunga papa pe azala na ba croque de nez te po makambo tozo sola beaucoup bayebi te ba papa mingi pe bayebi bisu bayebi te tozaka wana po to soutenaka tozaka wana ba mariage biso pona ko aider ezala te ke alonga kuna sango ye moko akabaka te apesaka te yaya akabata apesaka te mais bo vendre tous les jours bozaka na ndako moko donc du coup ba mona déjà que so ba moni tanya ba mona Gilva donc osa no erreur lukaka ka osunga ye ke abongisa kaka po batu misusu ba otalelo na misu mobwe aya otala mobile na yo pona yo donc so yo kuta ba croque de nez a ozwata otonga ye ozomona toto meka ko bongisa côté wana côté mususu tolobi ba mama bokomi tokome trop na ba système ya ba perruque bolataka ba perruque tolataka ba perruque omoni ezaka ba perruque temde ko bongisa moto mo pe tozaba naturel bosala to sala kerere oyebi tozaba sous naturel penza te ba papa ba commencer la so ba statut ba publication minene ke ba mama o ba tiaka ba silté ba mama o ba tiaka ba crayon te ese bazala kaka ba mama o ba sala nite non mama oza kitoko ndenge ozali mukolo mususu pe mama otiki suki na yo so za muta suki ebele osokoli suki très bien na shampoing ba shampoing comment ezana au moins cher ezana na ba supermarché na ba grande surface eteka maranango lokwa pe ba salon de coiffure ekangi boy yo moko ozwa ka shampoing na ona be de crème na yo ozwi na otana otied ozonika suki na yo très bien là oniki osokoli na maya otied tika na téléphone moni ba 10 minutes ba 50 minutes na ozwa na téléphone ok la kokota ba direct mo boy ezanga na mutuna makolo en tout cas na ba 1 heure wana longola na 30 minutes pesa ona na yo moko na nzoto na yo moko mama après siko omona ke ba makamusu pe na kati ya libala to na vie na yo eko changer parce que eza bilo mususu partenaire no ko yebisa oti mais soki yo moko la mukite otelemite oko yeba muta otelema pona yo zate baninga ba ozawana ka pona otonga yo baninga ba ozawana pona oseka alors mama zwaka propriété na yo moko suki to komo la trop ba perruque wana jiku ezo sala ke ba mama mingi soki okuta ina bango ba papa bazoloba okoka suki solo ya salité boyebi solo la salité donc solo ba mama mingi likola mbeta zo matana mutu solo tango papa zo kanga yo boye yo mama olingi kaka ba embrasser yo ba embrasser ndeni munoko eza solo ba ko embrasser ndeni matoi solo na ba miyoyo bon problème ezate mama oli papa embrasser yo mobile na biso ba congolais bazanga tendresse azanga tendresse te azoka koma kokima nde po suki eza solo to koma kaka ba perruque soki ba longoli biso ba perruque boye bato misu to kokima po anini suki salite suki na yo zwa shampoing zwa be de crème na yo somba basalo ekomi nango ya okangama soko ebi ndeko moko obengi ndeko asungi yo soki te ba YouTube ekoma nango ebele eza nango makambo ya kobukana te penye suki ofongoli suki openye suki ozwi okoyi kolongola ba pellicule boye ale ozwi shampoing na yo wana ko ba astuce wana pe ya ba ndenge ebele to yebi yango ozwi kaka shampoing na yo otie oniki osala wata 2 fois osokoyi na eau tiède après ozwi be de crème otie eza nango na ba nango na description nango balakisa na ba shampoing na ndeni okoyi kosokola suki na yo donc osokoli suki na bon atoza suki polele eko déranger te po suki eza na soloté Christiane Oyaya suki eza na soloté donc o matina mbetu ata bozo zana papa ça dérange pas peuple toujours eko déranger te mais yo suki na yo banda perruque ya po to lata plus perruque to tia ba tissage ba plante to comment tu as plus ba perruque biso basi mais suki na biso na eza salité ce que to mata likola mbetu ndengwana eza salité mama eza kitoko te o lati na o kitoko makasi mais na mutu na yo salité mokilo petona na makambo ebite mutu ni na zara na problème na yo oya na fête mo bo yo bundi na yo te mais bat ba bundi ba botoli yo perruque batala bona se na yo suki eza salité suki koma ba poil ya ba pembe ba poussière a pembe suki ba kangate eloko mo te donc rosimba mutu donc asoko sokoli suki na yo ateza salité eza propre bakangite mais osokoli yango au moins que tu perruque na yo oza bien tant olongoli oza na très bien à l'aise papa pa ye na butu aza na très bien ozomona ba papa misupe bana basuki ebele basala ba locks ba papa misupe bana basuki ebele ba papa basokola rango ata bino pe basokola rango na shampoing po soko sokoli te toto kaka soko sokoli te mulungi après pesa solo omona maman oyebiso te ngana lobaka po yanga mobile azana ba locks l'infinitif ana locks et en plus azamuta suki ebele donc lokola naloba na ye mo paza nazala mo ba propriété na ye wana pona okotele te azama ja garçon mo ba propre
a sokola suki na ye atanga tam suna sokolete pona ebita nsupe mukona sokola suki te mais ye moi sokola suki netanga sokoli mais maman ko sokola pe mobai no suki esala pe loti papa ko sokola mama suki esa eloti tozala bolingo vice versa tozala bolingo dictature te tozala bolingo tango kala te tozala bolingo mobo o eza naturel eza sucre papa sokola ka ngai suki papa na ngai avandisa nga na se azo ede ngai afongola nga suki po muto fongola nga suki eza te du coup to vandi na biso na senga yango na force te na commandement te mais na robani papa est-ce ko fongola nga suki na fongola suki ndeni na yebite yanga fongola nga suki omona bite zwaka ka babu boye songe boye zwaka kida ozo fongola boye eza pe be exercice eza art ozo découvrir art eza pe mabete coucou la famille eza art papa ko sunga po fongola suki na yo papa yo maman ko sunga mama pe papa pe asokola suki na ye donc voilà tolobi mama na se suki na biso ezala ka propre po to tchaka ba perruque moko mususu pe bima na naturel kanga no pe na suki ya maboko pe po eza ba mususu ba kanga te balinga te mais eza na ba mususu balinga te moko ameki yango esa kitoko changer modèle ko kanga na modèle monte ozaka wana papa yebi ke yo wana lata liputa na kalisona mudinda na se papa yebi ke l'air oya okuto na sengle mobo ya couleur jaune to ya couleur noire donc papa uta yebi ke le na oya eloko liboso na mona tanga na senge na ya rose alati na liputa na ya couleur vert alati na lipapa na ye tango supa otambola makolongulu mama na ndako kotambola makolongulu te na ndako kotambola pieni te na ndako chaka chaussette ba mama Kishasa ba mama Afrique du Sud ba mama ya awa lataka ba chaussette soko lati chaussette te ça dérange pas ba tusu mulunge to nini nga pe na lata apenda chaussette te na ndako mais au moins na zaka toujours na lipapa na nga na makolo lipapa ekoma na ngwebele ba lipapa na ba supermarché la gomme ezaka ba 2 euros ba 1 euro ba mapapa ya bandenge bele lata lipapa na ndako kotambola makolo ngulu te oyo yozo sala yeba soko za muto za na bana ba okopia ngo soko za muto bana te mele bana bakoya bana ba okopia ke mama so lata lipapa papa so lata lipapa na ndako kotambola makolo ngulu te parce que ndako na biso pe mo ezala ka salite e ko za ndako eza na tapis mais eza salite donc lata lipapa mama lata lipapa zara na lipapa uzara na chaussette so za na ndako ezaka kitoko eza propre eza la partie ya propriété na biso to si côté wana to yeko zonga lisusu to bi mama papa yebi o de ke nenga bimi bolera zokota yebi o la tra pantalon no mo lemba na oui pantalon na karane lemba papa yebi o la ta ngo mingi papa bi alembi yango papa lingi po ezala kape non lo bana bi makambo monga na sala rango papa balingaka soki abimi conscience sala papa soka bimi eloko yo kosala mama okimi mbangu oke na salle de bain na chambre obongisi mo likolo ya chambre otiki mo mbeto no mo propre mbeto koza ka ba drap ba griffe te tozo beta masolo ka ya ba griffe te to beta ba drap normal or de ba drap normal drap na ka ya propre oyo ya rose oyo orange to changer na biso era ngo ya ngoyo to mona ka ba papa mabete to mona ka tike ba zoli ombanda yo mta iboso akofinga propriété ezali kamwa papa te propriété ezali kamwa yo moko mama propriété ezali kamwa yo moko papa propriété za santé ya mutu la santé n'a pas de prix donc eza yo moko to sala ngo ka pona ba papa te nazolo bakara bongo en gros parce que to vivra na bango donc y on a le babon mais du coup eza mingi pona yo moko tango zola la place to la sala makasi toza suna batango lo buka na te to telema 2021 to telema les papas zate les mamas zate les papas zate elon na oyamba na tandi mbeto vite fait na tandi mbeto na zula kombi na bendi na moi ramassette na bendi Angela Mukoko bonsoir à toi ma petite sœur Sandra Chako Ongunda bonsoir de kwa batoyen na dino ngunda na nene tongunda donc obongisi papa obongisi mbeto osilisi oseli makambo osala so moi makambo osala ezota chango pose kimamba usokola na ba oba sokola kite to sokola ino déjà avant pour mesate bongama na yo kaka zana na mo propriété zaka te chara ba maquillage tous les jours et non propriété na ezake osokola ki na yo ochi moi de na yo okate mo mapeka na ochi moi de na yo oyeko continuer musalo bana osala papa yebe akucho na musala ozosala yango wana peso eza bien et ça la kaiba sera un plus totika no baba mputa na elembi maputa na elembi super soso ezaka moins de 50 livres
Et à ça, sur aucun akishas au sumba, ata awa. Là, t'as li puta, au changeant ata 3 fois, 2 fois, pour to lambe la rana yango, to kita o matane yango, to za na moi 2 mois puta, moi 3 mois puta, na biso mo to changeaka. Oh, papa yebi ke lelo, a mono quand même na rose, le ba o mono na vert, le ba o mono na jaune. Mama puta na to koma kolata, kutuka po makambo e lembi, ma puto to koma kolata ba journée de la femme. Journée de la femme, to rataka ngo li soute. Ceux qui super les ato kolata te, ceux qui java les ato kolata te. Siko awa pe to komi confiné. Mama puta ne bele wana. Kasi bimisa ngo banda olata ngo moko te yaya. Olata ka pantalon te, ba papa bazaka na posa pantalon te. Ba papa na biso africain balinga moko, ba mona ka olati li puta, mo olati collant, mo olati cycliste, ata ba passer pe balinga bon makasi. Ba pasta balinga bongo. Ba mama pasteur, kobuka na te mo collant, eza bozana ndako, mo t-shirt. To boy te tam susu batu misu wakolata kolata like ça ba fesse pour na respect ya na ina religion na ye mais maman okolata t-shirt ya moi na se ba fesse muko musu pe papa passer amunyo na ndako lati moi pantalon soki a papa passer a boy na ye pour même ezate ba ma puta na ba journée de la femme bimisa yango tozo ke place mon côté toza confiné bimisa kama puta na lata kangote yo lata ka mukolo ya avril mukolo soki ya mars. L'ataka yango, eza yo, l'ataka yango. Ozo mone, eza très important. Donc, eza na batu misu balata ba pyjama, misu balata ba pyjama te. Eza problème te, so lata pyjama te, okoka pyjama te, netinga. Na koka pena pyjama ya pantalon te likola mbeto. Naza honnête. Na lata yango pente, naza nango. Na na so mi balé, mais na lata yango te likola mbeto, na koka te. So ina lati yango, tango na okende kolala, na isa mi ovete, fona longola. Ou alors, pour nazala bien, il faut la pyjama ya mukuse, ou ya ba nuisette, wana ba sengle, wana ne naza bien. Ou na lati sengle pamba wana naza bien. Mais pantalon na kokate na mo ina hiver na kokango pente. Na rola tango panda, moi mo boitondo ke na mbetu, mombo na fona longolango. Donc maman soki papa linga ka pyjama, la taka pe pyjama. Pyjama pe mo ezaka sexy. Suki na yo, mo po sala ngo chignon. Obendi moi chignon na yo, chignon kaka chignon. Oza pousa tanso ya gel te. Obendi chignon, obendi suki na oche pomade na yo. Okocha crayon ou alors okocha pe crayon te papa pa monyo ne le mususu. Kukama mana modeli moko te. Tolanga lelo na eli bino boîte. Edwin mukoko mtasalinga boye. Anti Edwin. Na bina changer na lembi perruque. Naza fille a trop perruque te. Moto changer ba papa ba mona tu na bilo mususu. Pas Bicolette, bonsoir. Donc suki boye mo ebongisanga merci na bandeko ba bi ebongisinga ebongisanga ochi boye tout ça ba africain mo zara naturel ochi pe boye oui munde pa monyo na nzela bi tu es belle tu es mignonne ah oui monsieur merci beaucoup c'est très gentil de ta part hein? Ah ouais chanja ka modèle kokanga mana suki moko te ba perruque botunga ba perruque belé ya ba cher mais suki na ses sanité perruque eza un problème te mais changea ka ba modèle à suki et ça la rappelle kitoko ezo faire partie pe kaka ya propriété na yo ya beauté na yo ya intimité na yo ya vie na yo ya ko se bestaper muto aza pembe na yo. Oui maman fashion man dabi propriété eza très bien important na nyonso en général c'est vrai. Ba maman na si to solo lina bino déjà bien moi ba deo et ça la bien mais na sekuna ba lo soki intime soki badini ça c'est penza ya elo côté eza nango business bon mona ngo tondi wana na ba surface wana ba ba minoke oyo soko tchango sabwe eza pena yango te ya eza na penza yango te eloko eza important ko sukwana maya malili. Maya malili wana pe esengi na ote kocha misapi tout le temps parce que tout le temps cause lango infection nga na zolango déjà infection to tika babiloko ya kala ya babibaka bakozwa o bakokotisa eza yango penza te ba mama to bebisi se na biso kitoko ya se na biso e baby pona kobaka biloko ebele bango mo bapesa biso babeza makasi ekokanga mobali na yo mingi baza wape bomeka babiloko wana ocha bombo cha bibaka baka ba papa bolimbisa biso poto sala ngo to sala bongo poto protéger mabala na biso mais en vrai ba mabala batu mingi pe evana nango pona yango te mabala ya batu mingi evana nango pona yango te ko sala no erete mabala na biso evana nango po nzamba baki oyaza ya yo du coup ozo bongisa pe na se na yo na sansa maya malili kaka maya malili ya makasi eza pe très important
Yangwana ou alors na koloba peke moi glaçon ya malili okokotisa na se parce que glaçon ndenga zawana akoki pe ko renfermer ko pesa force na muscle na nde toloba ibongo lokwa za pe mai ya malili akeka ko sokola donc ezaka mai akeka ko sokola après a obima na ye soko tie protège slip c'est bon donc glaçon cube à glaçon eza bien na koloba mais kokocha ba misapi pona osokola pona nettoyer nde tozoboya naza sike toke kitoko siko toye na mbetu mama yo lobaki ke yo lingaka papa embrasser yo na mbetu assise yo kukula famille to sola tout ça bien hein? Volume ça va volume c'est bon merci beaucoup Béni de la tendresse abia kangisi suki ya singa moi si kitoko kangisi suki ya singa naturel eza bien oko kanga pe photo opesi miss to tia awa po tozana pe na challenge wana ya zala naturel suke ko zala mikuse openya ngo kitoko zongisi na sima okosala ngo lot eza na ba modèle ebele ya suki oza propre kangi photo to sala challenge wana ya kanga photo ya suki naturel longola perruque eza tike tozotala beauté moto eza ye moko ndenge nzamba akela beauté na yango wana zalaka nde propre po moto so akozala kitoko te ndenge biso tokokanisa mais soko tali a dégager ba charme ba douceur mibali na so balinga biso pona kitoko te mobali so akolinga pona pembe te omoi pena ke yozaka pembe obendi beauté omati talon soki ndeni balangage wana bana kini bakoma oloba mais mobali so otala pena ke mwasi moindo suki mikuse malingi ye okamwe alingi ndeni alingi parce que akuti naturel pa na ye akuti kitoko moko boye naturel ya bakoko penza eza na oka kozala pembe te oui soki poza pembe eza option eza ngolu oui c'est bien mais zalaka pe moi naturel moi ba make up ebele yango te moi ba suki pe ko changer yango wana donc on dégager quoi ngani ya mabete ba stratégie zebele olobake mwana oyo fille oyo akanga mobali na ye na kisi te ebima pe ke tanya ngai na kanga mobali na kisi eza la bato pe baloba na yoka lisolo eza kisi te tolobaki savoir aimer savoir tendre savoir aimer savoir tendre savoir respecter savoir parler savoir nyonso dialoguer awa ngai na yebiango tovai na libalo soki 22 ans par rapport ya âge par rapport ya mokili lelo na batan ya lelo eza mingi te bavanda ti lelo na ba 22 ans na ba 20 ans d'expérience mingi to mona 2 ans 3 ans bakabwani so moni mutu moko boye na point moko boye avandi 5 ans na mwasi neto na mobali na ye il faut ko encourager il faut ko pesa bango longonia pour na batana biso basi ebele bazokoka te mibale ebele bazokoka te pour ba papa bazoloba ba mama pe bazoloba mais so okute na place moko omoni ke couple o esali 22 ans esali 20 ans yaya baza a féliciter ko yana ote pour panza bango parce que ba kopanza na te parce que baza solide eza déjà na solide parce que na 22 ans wana ba leki ba makambo ebele ba rouge ba vert ba jaune ba sotango parce que libala parfait ezate libala ezaka parfait biso basi tozape na posa libala ezala penza parfait mais tozala na respect tozala na place na biso bo mwasi ba papa ba pesa biso valeur na biso ba papa pe même na côté na bango bazala na posa bazala na valeur na bango uzomona yango mona emo ba mabana biso ekowumula ba dialogue ko solola ebele ko tia nzambe na centre ya libala na yo yango ndeza makambo ezala na ngota musuki cité eza naturel eza na batu biso nzamba bate ya bodo nyoso na mukile komi ka kisi mutavani 10 ans mobile eza kisi ya kisi te eza ka ba stratégie mike o yo nanga tozana ngoka besoin poto vanda na bato baza na posa ya libala ezala nango kisi te mais soko moni bato ba wume na libala il faut refester bango koluka na oke na midi ya 14 te oloba nini te c'est vrai ezala bato misu bakanga na bakisi mais yebaka ke kisi epolaka donc kotiaka na yo libala te ezala kisi evanisaka libala te eza influence ya lokuta kisi epolaka pe mokolo ekopola ekozalila yo somo uzomona parce que to moni mingi bake kotiela mibali toyoki lisolo mo boyo na yoki ndeko mwa mwasi na audio batindelinga po ngai bokoma kotindela ba makamso ata na yebite mutatindelinga audio azolobake fi mo azoloba na mbali ke na liesa ki o règle biso to yebi ke so mutalie si o règle makila mutu ata yo mwasi na mobile na kisheri so bomelani makila po bokabwana ezaka pasi pe soki bokabwani moko akohumela te pala na muninga na yebite soki na se faire comprendre toyebi ke soki mwasi na mobali basero ba kisheri bomelani makila bande ko pekisa biso parce que eza déjà bozo sala nda ba pat
eza déjà boye eza déjà bien te na miso ya Nzambe soki bosali yango omoni yango eza kwa bapak le bosali yango omona mwasi aumela ta okufa mokolo akokufa mobali akolanda to bilo mwa bongo baboya yango sikoyo basi mingi na Kinshasa po nayebi te na poto me na Kinshasa bamama mingi batanti mingi bakanga mpe mibali na batiela mibali baregle na biloko akolia po mobali aza na mbongo mingi to po mobali boye akanga mobali me mingi mpe bakanga mibali te otie makila mekanji mobali te est-ce que vous avez dit mobile bato makila oyebite ke obomi mutu to au péché mais siko il fallait ozwa résultat okanga mobali mais omoni okanyi no mobali te donc bakanga mobali na bakisi te na babichacha te bakanga mobali na façon d'être na yo na ndenge ozo se ko mibongisa na façon ozo se comporter yango wana kaka biso nyonso toza na biso ba parfait nga pe na ba défaut na nga na libala na nga mais toza kana mo ba stratégie mo bo koza na mo ba impolitesse mo bo mo sala kwa olembisi osali kwa mobo osali boy toza batu ba papa pe mobo ba sali mo bêtise mobo bomona ba sala ni ba lembisaka etambola ka bongo mais tozo senga teke ba papa miso ba bima libana tozo ba keto bongisa ba système wana ya ba papa pe o ezaki o papa mobo bibili banda pour moi si salité mi salobi papa so mama za salité luka moyen moko oswana papa mama oyebisa etala place oyo osali yango bien te sala ngo boy mingi ya ba papa ba yebisenga soki ba yebisi ba mama bongo ba mama bosilikaka ba mama to silikaka to linga mi ba yebisa biso te parce que ba papa il faut boye beloko moko tokoli nango te tokoli nango eza tabou pona biso ba mama ba yebi ke eza tabou ba papa ba yebi ke eza tabou tant tokolaka ba yebisa ki biso yango te du coup tant mobali pe azo ba vai na yo mwasi akoko yebiso te ke na sena o solo akoko loba te po nini au mona ke ekobebisa humeur na yo mutu muso akoyiko ndima o mais mutu muso akoyiko boya yango ozomona yango awa c'est très important na miss de miss ndenge tozi occasion to luka to bongisaka ozomona po eloko ngo ebandaka na se soki erate na se o meki kozongo na mwa ba age mo bo soko rata ngo ekei donc eto meka ko bongisa ekosala penza bien makasi mingi na ingena loba ba mama olingaka mingi papa ezana ba mama musu ba yebi te ba papa musu ba yebi te basala ngo ngape na découvrir ngo ngape na yoka ngo ngape na yebi yango ba mama misusu bolingi papa akota ona se limbisanga bulimbisanga nazake mo muta soni bulimbisanga me na mona ke feto solola limbisanga to loba te pour se to bombi mabe bucha ba cœur na ba j'aime pona ba ke bozo separa makam na zoloba ba mama mingi balingaka papa kota na se assisser na se embrasser na se kota cave yango to lobaka ba papa ba papa mingi ba mona rango po a satisfaire maman fo ko takave ba mama mingi balinga ngo to linga ngo makasi misu balinga ngo te pona nini vie spirituelle na ezo permettre te place mo boya mona na bible ba koma ke mobali akokota na sa mwasi te to azaka convaincu te to saint esprit to nzamba yebisa ke eza mabe mais na ba o nzamba yebisa bango te ke eza mabe ezala rappel o moko ya bien ko pe ko meka soki pe o lingi na ote eza pe grave te tozo pesa ka ba conseil soki papa azo yo lingaka papa koto cave akota cave eza kwa ko sisi na se siko mama papa po asiso na se po sepesa yo yoza mutu na yoza chérie na oboya te mais azo ya kokuta salité te ayokuta solo ayokuta salité ayokuta ba pole ebele ezolembisa ye alino kizaza ezolembisa papa elembisa papa moko mo ba solo mo boye soko moni solo na se ya mwasi eza makasi tolobi eza infection mais na nature boye nzambe ndenge asala na se ezalaka na solo te parfait lango wana etikala bongo mutu mosusu akosala yango te oke jamais na pharmacie oke jamais na ba grande surface omona parfait mo boye sola sexe ezalaka te eza naturel eza biloko nzambe asala eza makambo isa nzambe etikalaka bongo na après ba période d'ovulation epesaka mwa solo moko boye solo wana eza kaka naturel ezopartir na nzoto na biso kolukela nango ba citron te kolukela nango ba nini te mama kolukela ngo eloko te nzamba sala ngo bongo solo wana le ba papa bakota na se bayebi ke solo wana ezalaka bongo mais siko soki komi solo makasi roro rosi omonga bonsoir à toi soki komi solo makasi c'est que eza na infection ok omona gynécologue après gynécologue ako prescrire yo bakisi okomela okoma na o bien mama donc les mama papa mama kota na se
eloko yo kosala na se to baki bakocha musapite mais na se bakocha musapite po bimisa ba perte blanche po to obaka bakabiloko bakocha misapi ba papa bakocha ka eza na mo mabeti wana to lobela yango te ezaka lokwa sexe mo be peni mutezo kota wana ezaka bon ezaka kwa peni mutezo kota wana to boyete ba papa bo continuer sur ezaka bon bo continuer biso misusu esala biso kitoko Lorette beauté abisakola ma chérie basi mingi sala bango bien bakosa te basi misusu balinga ngo te mais basi misusu balinga ngo ba papa bozwa ka mayele to linga ngo mais ele ka makasi te tchaka te boyete après soit kanaba ventre mais maman moi le bezate le kwaza kata sentiment azokanga kaka budoza ngo bucha ngo mwa malembe po isaka kitoko to linga ngo makasi bon siko Misa zolo bateke ndé ba papa basala bon te ndé ba papa basala bon eza na problème te mais tozolo bande ma belle sœur à moi Gisèle Sengo la grande bonsoir à toi même ngape nanu na siko tangu yo ozana se na kati kuna ya vagin ba koti sa misapite mama pona osokola pona binsa perte blanche basala ngo te mais libanda ba lèvre na biso okoki kosokola ngo na mai ba lèvre na biso lokola boye oko sokola ngo boye na mai ato sala ngo tous les jours là ça dérange pas osokola ngo boye na mai ya malili olexa mai ya malili mai ya malili lidi olexa na mai ya malili boye wana kitoko okozwa pe savon de Marseille otobi savon naturel ozui osokola ngo na mwa libanda babi kokota na kate babi ka libanda ya ozo sokola na mai siko wana le papa ko ya omole ozwa mutu a papa le osimba kabwe ko vandisa ka ina se mingi te pokuna eza solo Lorette beauté tango oebike na se kuna outaki kosuba opangusa kite na se kuna osokola kite tobaki avant omatana mbetu papa il faut maman il faut yebake basokola kana se baleksa mwa mai boye nga kimare mo bambango kimi mba na sa debe ozimwa kopo mai ozimwa na ina yo ya mai boye na douche mai malili ezaka na ona poto surtout na hiver tant ofongola mai malili eza malili olekisi na olikolo wana ozimwa serviette na yo olekisi opangusi po on ne sait jamais papa ko dinda akoya vite fait asenga yo mukolo wana soki oboite omona ke bogo sala soki to musoza fatigué au salité wana osepeli ke ayokinga solo te même kwana soko yemi yebi wa solo papa so asalika ba jana mikemi ke sala kolero kweya kawana lera okota akoyoka solo siko mabe yozo sala papa ovandisi mutu na ena se banu vandisa ki papa ya tika mobala batu azande kwa batu ekoboma ye solo papa okoloba te papa linga ko mingi alingi yo jouir alingi yo sepela papa olobelo te omona papa zochaka bweme solo après wana omona papa obima ba infection obima ba mbuma akobima ba mbuma osali mabe yoka mo pa ko obima ba mbuma te po bango mibali so bazana infection mais infection na bango misusu emona na kate ndenge na sali ba recherche ba infection na bango na tende tibiso basi infection ko mona na ba mbuma omona mbuma mobo ya vert to mbuma moko boye to pasi na sena yo mwa mbuma mobo ya ba papa zakara et mon na penzate alors ma affection sous papa zozwa ezo uta pa na yo mama sokola na c'est bien ko vali sai boete lokolo zo bota yo kota na ze yo zo yoka kaka bilenge zo yoka bilenge zo kaka yekuna zo ka salite azo ba aidez-moi qui peut m'aider qui peut me faire sortir d'ici parce que soki aboyi a umelite atomboli mutu yoko silika après otie déjà na position oyo akoti na soif makasi ale l'air oboya ye omoni ke osali douleur et ça la kitoko ti pour les papa ba komaka ba yoka ka douleur ba mama bino pe biso pe to ka douleur c'est to lo ba vérité omoni là to jolie la rose Didi God love Palme d'or bonsoir à toi omoni l'air ba papa le bosimba simba biso le to sala wana siko so to salite o mele to swana to likamobo ye to salite et ça la biso mo ba douleur na moi c'est lokola moi elo mobo il fallait o mela to ozwa kite etiki oka bongo et ça la moi douleur na bité so ba mama misusu mengai on dirait ça la bongo nde na yebi na sisi côté on te tango vandisi papa ko misa papa te po eza solo o yeba pete eza solo mais yo mo comprendre que subaki opangusa kite ko benisa ma suba na yo te aza na posa na mo te za mabe kubesi masuba na ote
sokola kana se avant matana mbetu po oza mwasi libala to okendaki pa chéri to mikwana oza pa chéri nyonso akoyi kokutana na yo mama ndoloba zalaka propre po mobala koya eyebani te omoi kele bosala le papa azokotana se azobima ayebi ke eza normal solo o bango bayebi wana o bango bayebi oso ake place mo ba na sentir sur la bord na sentir sur la bord bayebi solo yango yo pe mama oyebi yango wana eza naturel et ko déranger ete mais soki otie solo ya biso ya masuba ya ba kaka na yo na se wana oyeba akopangusa kaka te siko e mélanger kaka na masuba ça dégage ça fait pas bien eza bien te pour la santé ya papa et osala e bien te zwaka temps ya ko rincer na se na mai avant matana likolo prise ka baza zwaka temps ya ko passer mai après o mati likolo o passer na serviette bato misusu mpe so bosokoli te toboyi te oko repeshe mokolo no sokoli te eza problème te kasi zwaka mwa serviette na yo otiango mwa mai ya malili oye na mapeka awa oniki boye tozwi mwa citron mo boye oniki apo ozwi serviette wana olekisi awa na se likolo na bina kati te likolo olekisi ka mai opangusi ovani na wata mosusu papa azalaki pe te papa pe otimba na ye te otiaka mwa sengele mwa t-shirt na yo ovani osokoli aotuna pe te ta mosusu osokoli po yebike omesanda ye na ozala propre ocomprendre to changer étape wana tant tozo sala biloko na biso wana omoni ke ozo sala kitoko papa za na se ata matia ata kiti okuta mpe na mwasi musu wa mundele to mwasi musu za comportement kwa mundele soki aza salita kotiko wana ata 20 minutes papa netika akufa mais na mususu aza propre papa akoti après abimi na esalaka bien eza na basi mususu moponami Nelvimbala eza na basi mususu po ajuir papa boyoka biso po to jouir soki ezala bato miso baninga bakavu wana esala bien papa esala biso bien papa misusu esala bango bien te o baninga yango te mais na bato esala o bayebi yango ezaka bien mama soki na oyebi te tika papa sala na ye ezaka bien mais soki na bato misusu na vie spirituelle na ye ezopermettre te toboyi te ngano namona te balobaki eza mabe mokolo na komona na kotika na yesa papa tika mais pour le moment nanu namoni yango mabe te namona yango mobo ezaka bien esala bien esala bien makasi esala bien omona soki esalemi bongo Natasha Kalemba moi soki esalemi bongo eza na basi misusu mwena bimisa pe makasi mingi te toza na deux sortes basi misusu babimisaka mai lokola mai ya robinet eza na basi misusu po ajuire babimisani ka mai mobo ya muke surtout basi oyo babimisa ba mai wana ya ebele wana omona pena ke soki pena papa beti eloko wana omona esala biso bio omona pena obimisi ba mai wana pena oso sentir ke nzoto pena ekomi pena boye scolaire papa scolaire yo ya omona scolaire okoti papa tomona yango wow tomona yango gu ata papa ebine pena musala malonga te omona diki wana kaka yo pe esali yo bien siko ba papa biso nde ba congolais mo bozalaka omona yo lingi nde o jouir obosa ke moi 6 fois jouir pour ce moi ça jouir là yo ya atovani na ngai moi 10 minutes, moi 15 minutes, moi 5 minutes, et ça, waouh. Mais yo lingi au jouer, papa mi balingara bango ba jouer, papa bobo sanaka, to lingara bisope to verser, soko verser, Michel Kibinda, soko maman verser, au moins yo papa soko yo koti, au moins que rapport c'est ça qui bien l'air aussi, ça papa oloba, maman merci. Maman msupa koloba papa merci. Toye kola soto si rapport sexuel. Yebi ça papa merci Maman pe merci. Eza ba encouragement, eza parti na bonne éducation ba sala bongo. Eza bongo. Eza ce qu'on a ba couple mususu. Maman tellement sala mingi, to papa sala mingi bana mikona bon ba sala rapport balinga weza mingi na ba weekend. Soko monique eza bongo. Maman ko buka na te pesaka papa. Eza bilei na ye. Pesaka eza bilei ya kusu nzoto eza bilei ya kusu soko kufi. Ok, so posa na hôpital, moi papa simba et aux alatés. Donc étant aux anandako, enjoy yango, ils ont fait partie il y a vie à mutu, il y a santé à mutu. Nzamba tchaki yango po ayeba ki rapport sexuel est important. Oui, c'est important. Ils ont bien, ils ont fait partie. Mais si vous avez le mot vice versa, ils ont sepela, papa pas zo sepela. Ce qui ma maman me souba lingara papa tozo sala, to sa malembe. Ma maman me souba lingara papa l'air ozo sala, osa makasi. Ozo asiko autant ya koluka koyeba ka maman olingara ndenge nini, papa olingara ndenge. To ça la système de dictature te okomi dictateur likola mbetu, maman kaka il faut a salela ka yo pour papa sepela wana za mabe. Maman kaka faut salela yo po mama papa asa ila yo kaka mama yo sepela ezaka mabe chiko mama na yebisa bino secret moko to tika inango na mbeto
yoka maman est-ce que oyebi ke yo pe okoki ko mata likola papa maman oko mata likola papa yo opesi papa moi 3 minutes ata moi 5 minutes balinga yango makasi mais bato misu bayebi te zaka likola papa na ba rapport sexuel musu ya mbangu po nzoto eza fatigué to bwana pongi tant musu ezalaka te otikeli papa tant mais mokonso so penda bo créer bolobi ke ale open to sala mokonso pe boko créer bobi to sala bo sali ka normal mokonso pe mo bobi bo créer na bino ka bo sali pe tant mulai so bo moni mokoro bo sali tant mulai mama zo penda tant mobali po lingo makasi kisi mataka likola mobali ezaka bongo mama yebite ezaka bongo so ozo matricula papa eza kisi papa olingo makasi aya olingo obakisa pe kana mo ba respect na kolamba ebele na ndako na kobongisa ndako te kobongisa mo ba cuisine ba chambre ba nini so pe papa zangi ozo kabela epete po aza motu na yo n'est-ce pas bien oko kabela pe papa kosomba papa bolingo te basomba bolingo na mbongo te moi ça za moi c'est valeur zamba kela biso valeur pesa nzoto na pesa vie na valeur changa mais kabila papa pour papa pe fois kabila ka opposa vice versa amour bolingo za vice versa siko elo yo sala mama et sala mko mususu pe suko matili kola papa sala ka bien papa balinga ngo makasi ils ont fait partie mon la kolingo mingi usuko meka mokaka siko ko nyongo mana ote moni presque banza to meki o matili ko papa ko sala na ote ko beaucoup te Zoata na yo. Moi so va Nicolas papa raisonner kaka. Bon nini nini lokola okanisi 8 D tala D 3 8 Coucou la famille, ça va la famille? Le volume ça va? O matili kola papa ozo baluka. Ozo sa kwa bwe. Mama dwela tete savuna munganga omwana bwe mama dwela tete yo nze mungu ando yemba bwe mama dwela tete oui savuna munganga yango wana nde yango balba ko bina oza likolo ozo tourner ozo bina eza important et ça la kapé bango bien quand ne papa ko bina pa na yo ndenge yo poko bina pa papa ezalaka très important après wana to koti sikoyo tango sali bongo eza na partie na bino ndenge bolingelaka boza na ba jour na bino o bosalaka ko sala ngo eza bien soki mukolo salite faut se comprendre quand na papa ba bongisa kaka omoni ko boya pe mingi te mama ko boya mingi te papa ko boya mingi te bo bongisa po ezelo moko ezo relier biso ezo sangisa biso pe na ba couple to na ba foyer na biso omoni eza important yango wana esunga biso pe tozwa bana yango wana esunga biso esangisa biso na bolingo na biso toke siko kota ba papa tolinga bino makasi tolinga boza la propre propriété ko utaka pa na ngai te propriété ko uta pa na yo moko papa tant mususu mama zo koka osala ko panso makolo te ndenge bino ba papa na biso bolingaka yo moko pe mukoso kozwa otie na yo na ba citron na yo okati ozo sala ngo ekomba moko ekobenda mama ekoloba mama ke tala eloko yo ko sala nga osalite omoni eza ba façon mo boko éduquer biso ba façon ya ko éduquer biso na makambo bo o to saite na ndako eza na okate ko zomwa silibanda omoni basololaka kozwa mwasi libanda eza na ka boko cha troisième personne po oyebi moto bozwi libanda te tango ya okota na kati tango so akoki kosala eloko ya mabe po fo yeba ke tango tosanganaka mwasi na mobali eza ba esprit mibale esanganaka alors oyo oyebi mwasi wana ndenge atamboli te ye pe bi mobali ndenge atamboli te boza de na mwasi mobwe na ndaku tango ozobakisa susu troisième personne ekomaka makambo ebele biso basi pe tolinga ko mitika te nga pe na oluka ke ifuna sala ba makambo kena kanga mobali wana akoma lobi ya ngai mususu ezake nazana opona liombo babiloko wana nyaso papa so otali bien ezaka ko zongiso sima parce que ba tant ozana to wana posa ba projet ba makambo ebele to avancer donc soki mama zo sala bien te to azoza na mo ba salite papa meka ko solola ezana makambo so ba solola ba trouver la solution soki solution ezwami te après ekoma ke tant mususu bo se séparer bon wana eza mabete mana bo se séparer que bozaka na ndako mais mobali ko to azo tromper yo ali basi pe le londe
nde tokoma ke otie libaya pe na tie moi si pas komi ko tromper après bosa eloko te mobala o tromper moi si o tromper mobali na libala ezaka kitoko te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.